Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Naba kakili moko bien te o ezake non tala ke o mama mais mama oyo yende ntato betanga lisolo ke asa nzemnanga. Il dit que si je comprends oche mama na mwana zem. Ouais. Obeli mutu? Oui, na bel pena mutu pona so ke clair na bel mutu na za na besoin nango te no tikala ko bota na mama mukolo te. Nano tokei na Boso ko tikindoki we banene. S'il vous plaît. Ako kanga pena kindoki yam suna koma so cheval na ye. S'il vous plaît. Pour na mo ko kindoki. Azo le kana papa. S'il vous plaît. Azo le kana et que mosala nzambe nazo peso respect. S'il vous plaît. C'est vraiment l'homme que j'ai aimé. Ouais, puis c'est kaka. Ah, Luka Cheme Moussousou. Ah, ça, foyer, nae. Merci na confiance na fidélité awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à notre sponsor. Yé a Pessibiso Makoki, a Pessi Élévation, a Pessi Succès, a Pessi Libota, a Pessi Nyon Soto Zali Lango. Merci beaucoup na sponsor na biso parce que à Fouta Kabiso chaque fin du mois, comme on a yé Jésus-Christ de Nazareth, yé un sponsor officiel. Il y a Chebiso Télévision. Un grand merci na fondation Maman Denise Nyakero. Maman, merci beaucoup na Nengo Lingamwa na Yoshik Mukadi. Avec beaucoup de respect, na Pession Beauté. Maman, notre maman, la première dame. Merci Mingi na Orphelinat Vida. Vous avez kosunga bana bitike ba bakolia komela. Il y a Maman Emily Seti Mayenga Mwasinzame depuis Canada. Merci beaucoup maman. Na nyoso kosala pona bana bitike nzamba mona yo. Alongola ba mbula na bato ba osa mabena mokila ba kisela likolo sa ata 130 ans na mokili po ba kosunga bana bitike wana parce que non na mona ofilina boite bana ba kolia ba omela tongo na lipa peole miliki na 12 ba le fufa munene mwana aolia soso mobimba na ofilina na pokwa ba lie riole ba la lipongi wana pe na minui soki garde de cordon le bité bwana bola muka bote après si on peut l'icône en haut, voilà R nini 22h30. À la musibana après si on peut foufou, balier sous foufou. Ntama pa mola mama Emily na nyoso ko sala pour na bana bitike. Comment kolo le pango na mongo ya moke. Maman exaucé patience après si biso chance ya okomba kolo le pango na mongo ya moke. Yo zo osomi le pango ya osomi lamba ya $2000, osomi le pango ya $3000. Kasi maman na après si biso chance ya ko 20 sur 20. 20 sur 17, 20 sur 15, au komi kolo lopango. Au bongi c'est sika au vanda, ton au koma koko. Basse kaote. Merci beaucoup maman patience. Na bolamo saliba na mboka. Merci mingi na batutu balinga ka Chebiso Télévision. Merci pe na émission Bravo Jésus, émission moko sengisaka. Et kabolakate. Merci na ba pasteur na biso, merci na ba avocat na biso parce que ba bolingo. Pour ça l'émission c'est pas facile. Bitumego ya bipai mais ça va combattre na biso. Merci pe na ba oyo balingaka biso tie bato mita mabe wana biso to lai na botu bango ba pumbwe ba kende ba loka biso mbote na bino bato mita mabe bato oyo balingaka ba bokela maladi ba mbaso ba mpese mbote na bino sika bozwami biso to ko évoluer mais to lingaka bino balike muta mabe na bino malike bo soto na bino nous on vous aime beaucoup mbote na bino sika bozwami. Mesdames messieurs, je le réel plaisir mais avant tout je dis un grand merci na romona na prise de vue na moni Nego Chris azaliona na moni Denis Mosolo Namoni, Thomas Fabien, Barossa la réalisation, montage, prise de vue. Bana Mikem Barossa Msala et Yamalonga, Nzama Pambola Bino. Merci beaucoup Nanego Yams Yambe, mon ami de tous les temps. Sans plus tarder, Manu Malandi, Total Bongo Sport, on se retrouve pour te recevoir, inviter Nabiso Mkwalilo.
lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolongwa la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé, à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision, o ezali cadeau pour na bino, ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal, na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pisika na yo. Mino mo moni ke ngamo na tamboli. Na tamboli mai ezali peso lingi esika ya mai ezali. Esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa. Donc bo benga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois. Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà mesdames et messieurs, des retours sur ce plateau. C'était là les spots Komba Kolo Lopango na mbongo ya moke au komi Kolo Lopango. Aux yeux, le pango na yomoko. Aux yeux, 20 sur 20, 17 sur 10, 20 sur 17, et puis 20 sur 15. Maman, exaucé, patience, merci na nego petit bison ngolo, topé, opportunité, il y a encore un colo le pango. Merci beaucoup à Montréal, Elias, Tozan, la plateau, on a besoin d'invité déjà. Je m'avais dit bonjour à mon invité, papa n'a pas son beauté. Oui, bonjour. Sangolim. Moi. Voilà. To yambio na émission Nabiso, bravo Jésus-Christ. Obenga kibiso poète, ou les kana émission Nabiso. Babenga na kombo ya nani premièrement? Ouais, merci. Babenga na kombo ya Monsieur Milan. Monsieur Milan. Milan. Milan, kombo ya mboka ezali? Kombo ya mboka eza Monsieur Luyayo. Luyayo. Ah, voilà kombo ya ba Congo hein? Batabandundu. Batabandundu, ah d'accord. Bambala pai. Ah, mbote batabandundu ba Congo mbote na bino. Voilà, to yambio na émission Nabiso, bravo Jésus-Christ. Nini memio awa. Merci pour la parole. Ya liboso na pesi mbote na bandeko nyonso basala na émission ya Jésus-Christ. Bravo Jésus-Christ. Ya bravo Jésus-Christ. OK. Na tala ngo tellement trop. Ngaza mingi na Kinshasa te. OK. Mingi ngaza na Europe. Na zwa chance trop ya otala talango. OK. Nde à par rapport ya kulanda ngo trop na ba pota o naza nango nde na baki lelo na ko ratete. Le cas tombaki kene na Kinshasa na profiter na tika histoire nanga emsuf boko yedenga na conseil be bato ba kolanda ba yedenga. C'est très important. Voilà, bato ba tala biso balingi pe bayeba histoire ngo ezali nini oyo oyei na plateau na biso ya bravo Jésus-Christ. Bato pe bayeba nini ememio to pe problème ngo ezali nini. Chef. Donc ça dit on comprend nga isa histoire moko tellement et marqué nga trop. Et ça le moko tuna ko bomba. Mais comment na ke ko bomba yango tout l'état tellement la linga moi sinanga mingi. Il faut na bimisa ngo kaka. Ndena mona ki ke place na ko bimisa o ba ko yedenga. Faut na likale mission. Ya bravo Jésus-Christ pour na conseil. Lisolo langa avant na tout d'abord au salani na vie pour na bonyo na balox. Ouais, merci pour ta parole. Ngai naza musicien. OK. Donc qu'est-ce que nga naza na Paris. OK. Naza na orchestre Shinga Moko. Shinga Moko. Oyemba quelque part te? Nemba quelque part te. Naza na no parolier. Ouais. OK. Banzembo belo eza na mokili awa ndeti na Congo. Oui, tambola tellement trop. Ngani muna pesa. Ah bon? Ouais. Neti exemple musicien yo pesa ndemo. Et na pesi pe bambote à passant, il y a
Aigle. Ok. Fali Poupa. Fali Poupa. Na pesa banzimbo trop ba associé et puis l'album né asika oyo na pesa ba blog belé. Ok. Ils sont au Tali Bibi. Ils ont histoire ya mutu moko nde vendant na mutu. Ya ko sola bien na star nde na tekele Bibi à part Bibi. Ils ont tellement trop. So au Tali ni na biso ya nani li passa bambongo. Ok. Na pesa ye. Bon, ezaka ke bamsusu ba bombaka. Omona mutu moko ateke loba sala ba bombi mais histoire na biso place aza compagnie ke mutu avanda wande apese moi mingi. Bamsusu pe na pesa mais on n'est pas de temps ya koloba ba komba bamsusu koloba kombo ni akomi kete yo biki chasse nde to vivra. Donc c'est une pesa. Voilà, nini memio na bravo Jésus-Christ. Ya liboso oui, mais minga bravo, Jésus-Christ, c'est ça, histoire où ça ya vinanga. Isa vinanga, ton Arizona kiango na butu na lelaki po emso ko sunga pe ba frère emso pe ba musicien ou baza lokolanga. E ko sunga bango par rapport ya ko vivre na oza kwa me dembeli yanda kumoko dona lo bon ba façon naza 100% amoureux ya mwasi na ngai tina okufa na ba ke na otika ete quelque soit mabe na ba ko jerango so ngai lelo na mukili nga mila neba ke moi si face à ambali face à awa après bango faut pas bimsa mutu na mukili ne ba papa moi sinanga wana. Ok. So natangi kombo ni mabe Non, vas-y. La fille natanga kombo na ye isala bien so ngai Milan na comprendre micro mukili batu babotaka ngai Milan na comprendre ke batu babotaka mutu fa bota na mukili ponde si ngai de gala botanga be William botanga ngape Milan na bota mutu eza yende mutasala ponga na comprendre ke ya Adana Eve basalaka boye po bimisa mutu na mukili safi ni on se pelare pas na ye pourquoi olingaki makasi tout sauf rien et puis songa la linga safi makasi eza papa ya liboso koyeba mutu na mukili basangana be koyeba na mwasi na mobali na yebanga papa na ye ya yebate ayebanga partir à téléphone donc na lo bakaka loba papa naza vraiment choquant non en tout cas bimisa yango de bébé yo awa OK ya koyeba ke Adam na Eve na yebango cheye te mwasi na mobali ba bimisa mutu dede abombelanga likambo te et vous allez quand vous elekaki muta dérange qui est ou soit à côté na problème on partager nanga et puis na komati na niveau ngana Kinshasa naza parterre na va na commune o eza reculé selon batu na makala ayedanga tellement trop ba sekanga trop parolier ya obeta lisolo pa batu na pesa ka ba nzembo pa mission ba yebani ba mission ba yedanga te ba sunganga te mais grâce na ye ayiba mbongo ipana bango nde lelunga parole Milan na kenda poto na mbongo ya mwasi nanga safi. OK un micro s'il vous plaît. Tanga yibi mbongo wana atali ke à par rapport ya souffrance ndenge tono vivre na ye plus que 500 francs ou 2000 francs ya on pc à transport et ça quitté ndebisinga ke chérie naza na mbongo moko awa na zongo na ndako biso. OK na mbongo wana na olinga ke yo ozano awate OK no Europe pour ça la paix bien nde na bita itu na Europe na koma na ngoya mais koya ya nde na yaka souvent isa tout yorobate isa déjà rythme ya Congo ou déjà ils ont le colo ba musicien bazaka na moi ba
bon tokende ya normal baser na bango baoyo bayedaka bango donc na genre lokola ya mwasi na mobali nde nayaki kotombe amoureux ya sœur moko ou mère moko Bijou. Bon, je suis pas dit naza nzambe te pour comprendre que yé na yé msuba kozala bandeko. Donc ça veut dire que au tomaki amoureux il y a sœur moko bandeko ko edenga ko aider yo na nini ala ko sungo na nini pour te aider ya poto za aider na makoki a sungo suna nini kosunga papa ke naza oyo ngana yaki nango awa na yaki na calculer kosunga oyo na nyoko mana yi. OK. Mais ba weekend ya ba kermesse ngana bimisaka te c'est juste ya bimisaka ko aider msusu ke moi quelque chose ou bandeko. Ça veut dire que au soit qui mère mako boye, ça veut dire que c'est ça en fait terme. Comme qui moi si na ngai. Yena no sala yo. Yenda ko me ko sala ngai. Malgré que uta poto na yo. Malgré poto na ngai na zwa ki ye na calcul ya bongo kaka. Azala kaka mère moko oyo msusu ko sunganga bolungo moko boye kaka mais na mutu nebe iteke ozala ke ye soit tu azala maman na ye be mwana ye na mutu nanga wana nga na sai na vraiment. Ça veut dire que idée olinga ki maman na mwana si je comprends. On dirait donc on dirait bisa base ndia itulu nzene ki on dirait et ndenge ni oyebi ke bandoki mana maman na mwana. Si ma micro boy talinga ce micro voilà. Na ko bango ya parti moi si oya ngai ay ko bengisa nga po tellement ba souffrance o nga na souffra trop na nga ki pe na tsaye pe na za la fille à société do za la madame na nga za ko femme légitime oya nga na komena na calcul fona produire na balaye akobala ye esenga ifona mona ba parents na ye ya komona ba parents na ye nde kokoma na komaki na komi chez bango nde au servir nga mai nde ne kwa ka misu na porte ya chambre na ye na bagité sou ya chambre na ye ou ya yete ne omona photo ya la fille à question ou mère à question oyo a. Ça veut dire que Nandako, s'il vous plaît, mais quand même expliquer votre talabiso, s'il vous plaît. Zala clair na maloba. Nandaku. Ok, Nandako ya moi aussi. Ya fiancé na yo asunga ki okende poto. Ouais. Tango yei Kinshasa, au côté Nandaku na bango. Au moni photo ya mero asunga yo. Doto bagi mushina na yo. Le moto ya sala kayo. So ina na Kinshasa souvent. Yem ta sala kayo. Voilà, au moni photo on a kata salon ya fiancé na yo. Na moni yango et tant au moni photo neni kaso yebi ke yenda za mama ya mwana ya mwasi oyo bima na yebakite alors vous découvrez yango ndenge yebakite mais nazaki tourner et puis directement ngala linga mingi whisky mais na whisky na ko melati na meleka juste mai na komaki na komé penal susu et bon tona kité photo on sazana ni par rapport ya moto yo tala ça micro s'il vous plaît azarola moi sinanga azarola ma prophète. Tanga moinga komena ba capabilité moko nzena komena suna kalkite na umela no nzena kende po komana ko yena ndako moko boye o ngana ye ko tala mwasi nanga mena mona photo ya mama moko boye asunga nga souvent soki na ye Kinshasa et mbala moko nazai so alesité ndelo la ye azakwa ma prophète akoma comprendre déjà oh Mila pourquoi c'est ce qui m'a interprété te naza kimia na sali faut semblant même et simbe penel souti nde à partir comme ça to là moi ça accompagne que notre la mingi photo notre hôtel photo pour na université Nathalie kaka itaki mtabi na yo tuna moi si ke wana nani madame oyo sanga ke mama na ngai mama na yo na tuna des fois mama na yo na ko mona ngo moi ja mais so à rapport na nga na komi déjà na ba calcul moko bo bien ti o ezake non tala ke mama mais mama oyo yende
Nta to betela nga lisolo ke asa nzemi nanga. Ye bete comme si nous sommes moi si Nathalie photo. Ton Nathalie photo na comprendre que oui, maman ngonde ye. O betela lisolo ke te Milan na nzemi na yo. So na makanisi nanga na otala lisolo ke o na nzemi nanga et puis moi si nanga. Je veux dire que si je comprends, oche maman na mwana zemi. Ouais. Maman zo expliquer nga azana zemi. Mais moi si nanga expliquer nga déjà que bébé ndena za boye ndengo za déjà comprendre que na déjà na zemi. Ce que maman wana bolingani quand? Bon, mais déjà ça ba vacances nanga au Europe, au Texas déjà presque une ambiance tout. Nazala déjà na. Ouais, nazala déjà na. Na ba presque ndena ya kana ba déjà question na Congo. So il dépense grave kenga na sala ngote ye. Jende muta sala occupation na presque tout. Donc oza buchu na ye. Ondi na za buchu na ye mais na za na madame nanga ona lingaka nde. Ozali mwana ye. Mesdames, messieurs, c'est grave. Merci beaucoup. Tolanda spot oyo comme ça. To kutana na invité surprise. Deuxième invité émission Bravo Jésus-Christ. On suit et pour se retrouver juste après. Allez, on y va. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision, o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pisika na yo. Mino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, mesdames, messieurs, des retours sur ce plateau. C'était là les spots. Je pense que Botali, comment Kololo Pango, na Mongo Yamoke. Voilà, Toro Yamba déjà, deuxième invité Nabiso, Soraï Kokota déjà, Eli, voilà, elle est là. Bonjour, madame Zop Sika. Micro, voilà, c'est ça votre micro. Bonjour. Oui, bonjour. Comment nani? Comment on a Bijou Lusamba? Bijou, maman Bijou Lusamba. Oui, maman Bijou Lusamba. Ok, toyambio na Bravo Jésus-Christ. Merci beaucoup. Comment on a que les loyo comme femme d'affaires au kena sango. Bien sûr que secret na yo izaranini. Bon, na vraiment na zana secret mon côté, secret na ngeza kanzombe, na maele, na sagesse on zamba pesangaye. Voilà, osala bala boni. Nga. Na mwana moko. Mwana moko, comment na yenen? Bon, na mi pesa kombo na ngamoko OK. Na mi pesa kombo na ngamoko po aza fille unique sa fille Lusamba. Ah d'accord. Oui. Mané Lusamba. Papa na eza bomoi. Papa na e? Papa na e? Non. Aza atika biso? Papa na sa kufa déjà. Ah bon, oh là là. Papa zaka lisute ngamonde na koma papa, na koma maman, na koma yaya. OK. Le toyambio na Bravo Jésus-Christ. Alors batba utalomo kilemo bimba. Et comme la yope après liwa ya papa, on pensait qu'on soit moto mosusu. Pose no bien sûr que coli déjà, vous allez maman il y a
ya mwana za mbula boni. Bon, c'est quoi ça na 25 ans d'âge. 25 ans. OK. Nazala 25 ans d'âge. Nabotaki l'air nazaki no mwana mukie, nazaki na âge ya 15 ans. 15 ans botaki déjà? Oui. Et ça là qui pose moi aux azemi na 15 ans. Mais ça le solo parce que moi na 15 ans déjà aux mineurs. Comment qu'on azemi? Trop mineur. Et ça là qui ndenge ni phénomène wana. Bon. Eza lokwa bana lelo te hein. Omondi wana téléphone ezalaki te. Ba téléphone ezalaki te. Ezalaki, téléphone ezalaki. Na wana. Oui, ezalaki. Ezalaki ba téléphone fixe. Oui. Soneti yo bengi nga ifona kende ti koluka place fixe eza poto solo la lokwa ba foni. En tout cas, ton pe nazwaki zemi, nazaki non na classe, nazaki vraiment elenge, na yebaki pete ke na zemi. En tout cas, na ko se retrouver ke na zemi et pas ba parents na ngai. So ba talinga ka boy. Kaka misu moko mama na nga ko tala nga. Yo nazomona uza bien te yo mwano. Mama na sali nini? Bien te na ndenge ni. Yo nazomona uza bien te. Nga pe munoko pe makasi lokwa pe na yebaki na nga pe loko moko te mena sina kenda déjà. OK. Mais ko yebaki na vizemi. Oyeba na yo te mais ota na zemi mais oyeba te ko vizemi. Oyeba ndenge nini? OK. Nazaki lisu trop mwana muke na oyeba te. Ndi mama na nga yo vandisa nga na se yo tombola na kingo na onatala. Tomboli kingo mama na nga talinga. Maboko ekomi nga pembe. Kingo ezobeta. Webika ba mama kala na wana ata so betele lisolo te ye moko ka soki atali yo boye. Faye ba mala moko ke oza na zemi. Munoko makasi deva ba oncle, deva ba grand frère na ngai. En tout cas, il faut to ke l'hôpital. Donc to koma na hôpital ba ko sa teste. Ba moninga na zaki déjà na zemi déjà il y a 4 mois. Oh là là. Zaki déjà na zemi il y a 4 mois. Zaki ata na façon ya ko lobate ke o docteur longola. Oh, docteur peut c'est ici. Oh, docteur ça là est boué. Non, non. Là, moi, vous avez moi ma belle, hein? Nazaki moi ma bête. Zaki vie appréciée. Oh là là. Ya oliamba ngumbangu. Moi été. Mais moi ma bête. Voilà, tout ça maman mukena, maman likambo. Nina auto na depuis papa Koufi aux OIP likani. C'est tellement dit qu'il y a vie privée. Vous voyez la télévision, est-ce que au kanisa rappé que za mutomoro boza pembe na yo? Oui, pourquoi pas? Basi baya? Papa. So baya ka ifona yebisa okaka. Ezaka mutuna toroleka. Oui, baya kana bango hein. Baya kana bango so muteme beti so pe muteme beti te bon. Je ne suis pas là. OK. Lelo yo ndenge osaba faire na yo isika okendaka mona pe que osa exemplaire pour na mwana na yo excusez nga pour na retourner motu na yo. Oui. OK. Nana surprise moi pour na yo moto moko esenga le belo vérité. Est-ce que osa d'accord bien sûr que na benga kiyo na yesa yo to ça la sujet mais kasi moto moko ata na surprise moko esenga la révéler yo. Est-ce que osa d'accord te inviter na plateau? Non, problème. Non, boya pona nini. Ah, d'accord. Yé mutabongiseli nga surprise na ngai. Vous êtes d'accord? Oui, naza d'accord. Vraiment? C'est sérieux, je suis d'accord. Moi, naza na micho. Bon, moi na déplacé ki mukie avant na yata on a monaki appel na yo. OK. Pour ça micro? Ta on a monaki message na yo. Na mikai ko expliquer que nga na bimi mukie na tika ki toujours na ndako ya zana na ndako. OK. Voilà, na rosenga entre temps na rotelema pour na rejoindre ici kanangai Montréal Elias to mekozo sports oyo ya vida to se retrouver na deuxième invité na biso moko lelo. Oza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas
ekoliesa bana bitike. Lokola Nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo Nzambe apesa biso elanga oyo Nzambe apia biso baza na souffrance. Montréal, coach Labisso, Papa Milan, Soki, Tosa, même moral, voilà. Merci beaucoup, Papa Milan. Kokota, déjà, voilà. Il est là. Maman surprise, Nayo Yeyo. Voilà, Papa Milan, Zoïsika. Mila. Ils ont un micro, Nayo. Ozalia. Osez micro. Voilà. Quelle surprise. Boyebani? Ouais. Ouais. Papa Milan, relation ni bozana na maman? Na maman, bon, kosa clair, nazaki mobali na ye. Wow. Nazalaki et puis. Bozalaki moi si na mobali. Bon, plutôt. Il faut bien parler. Tozalaki ou bien Tozali? Boza jusqu'à présent. De to tiango kaka ata toza ou to pona moko tozalaki. Bon nangai nazomona nze tozalaki. Pardon, tika na esprit eza bien te. Na vendre na vendre boye. Tozalaki. Voilà. Na maman Papa bijou. Mila, merci beaucoup. Maman, est-ce que maman le baiser solo? Bon, papa tozalakati lelo. Ah bon? Oui. Oh. Oui. Tozalaka. Bozarati lelo. Oui, tozarati lelo. Moi sina mobali. Moni nazoka mote kazana kini awa. Izo lekelanga. Tonga la bike tozalaki. Na ebite ke soki Eve mutageno ebisa adake adanga na komi ya yo. Unjeza Adam tebisa Eve ko komi yanga. Mais toi déjà adazo ba ke tozalaki. Yo Eve otaki toza. Ngam na ba ke tozalaki. Pardon. Ko non ba pardon. Na bi pardon. O ko no ba pardon. Mila. Nabi pardon, tozalaki. Déjà na tsango. Ouais. Na pena wana. Na okitate. Na wana. Oh. No kama makamonga na omona. E komiso o kama ngo benga na mo déjà salami. Et salami déjà. Na matsongo te ozala nani? Eh maman, est-ce que rendez-vous ya suka bakutena papa Mila c'était quand? Papa, nalobi ke na zemi ya Mila. Pardon? Nana zemi na e. Tant nana zemi na e, ça veut dire que nana zomema mwana ne na kati ya libu. Hein? Pardon, bijou. Papa, s'il te plaît. Koke nanga façon na te même si pardon, bijou. Même si ba parents oyanga. Bon dis-moi jamais na botena maman mukolo kola yo sa ajumona maman. Non permettre ngote même singa. Tout sur la ko bijou. Non ça même si ba lobi ke bijou nana besoin za mobali na te, nana besoin po botana ngai te. Pour ça ngana yo sortel ka bijou comprendre ngana Moussa Miko s'il vous plaît ba yo kama. Son tatel ka comprendre ngana moi no bijou. On comprendre mba mona moi no donc ko memanga ba tero memanga iteke ozana zemi nanga bo depuis ba ndo benga de poste kanga na boya ngo. Sinon ko ngopé lelo ti to na télévision. Et lelo yo ebi ke ngana bimarana na za mukolo par rapport na yo. Kala déjà na yeba kala na yeba ngo na sala ngo. Donc comme na zemi ndelo bananga ke na mukolo pa na yo. Tu es malade? Obeli mutu? Oui, na bel pena mutu pona so clair na bel mutu na za na besoin ngo te. Non, tikala ko bota na mama mukolo te. Na olongola c'est ko za na kana libumu te. Oyoki. Na tikala pe kolongo na zemi. Na position te ko tu calcule nga ba parents na mbo ba yebi yango. Na couche oyo ko to télévision ba parents na ba yebi. Nous sommes pour maman nanga bijou. S'il vous plaît, papa. On pour maman. Asa mukola maman nanga. Oui, on pour maman nanga. S'il vous plaît. Oh, na télévision. Papa, so yeba ki buzoba o papa na télévision. À peine ko 27 ans. Na bota maman 46 ans. Musalo yo na chambre yo na 27 ans. Je m'en fous de ça. 27 ans. Nazala kaki na ngote, nazotela âge nanga 27 ans. Na bota maman 46 ans maman. Buzoba no yebisanga o. Papa Milan, Papa Milan s'il vous plaît, s'il vous plaît. Buzoba. Tozali na télévision, Voilà. Maman, s'il vous plaît. Papa Milan. Papa Milan, s'il vous plaît. Lobela mwasi maye makambo kitoko. Oh, nem sa maman même sa mwasi. Pour rien papa. Pas Milan, yebi sa maman makambo kitoko. Nebi si maman, maman. Na respecterons ma bijou. Ma bijou, non respecter o. Na koko fukama même si ozo ba tevinga na fukami. Na lobi ke nga na lingi sur relation na te. Na lingi te. Na lingi te. Na musala yo pesa nga na kotiko jamais. Na tiki. Na ne konjo to mina tiki. So yo tiki nga na tiki o. Pas une salité o. Te pas so nga na salela yo. Hein?
Pas dépense si vous là, s'il vous plaît. Pas dépense si Papa, s'il te plaît. Pardon. Au monde Azana. Na soma le pango na chango na kombo na ye. Ozola nanga papa. Na kokai kocha même na koma mwana. Nga mena chana kombo na ye mobile pona sepela na ye. Pango oza fati. Zolo le pango ngasi. Na tambola na oza fati le pango ngo yipsa ngai. Nazana beso le pango te, nazana beso bijou. So na tomboka o inanga na liboma. Nga fa na poto na liboma. Pourquoi il faut humilier la télévision? Viens chez moi, tu me parles. Ok, quoi humilier la télé? Bazena na gishasa bosala ka mwana bata mukie ko miso na bébé na otanga na sama kolo. Ngaite na biso kata relation. Mwana mukie s'il vous plaît, tozo soit la télé, pardon. Maman na bela mukolo boy. Ti le avec pourcentage ça pona yo. Papa Milan. Tiens la bonne tête sur papa. S'il vous plaît. Ba parents nga faut ba ndende ba mambo. S'il vous plaît. Il faut ba ya. So comme toi justice to ko manga na yo. Nga. Non mais bon papa, tika mambo ko tika. To comme na niveau nyonso nga. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yo comprendre nga. Nazana surprise pour Nabino. S'il vous plaît. To soit na té. Ah vous allez bravo Jésus-Christ. To hier pour nos solution na problème to zali nango. Bien sûr que vous avez moi c'est mobile hier allez moi na. S'il vous plaît papa Milan s'il vous plaît. Montréal, coach l'émission de 3e invité s'il vous plaît. Ah moi muketa mobile. S'il vous plaît. Montréal, Elie, coach l'émission 3e invité. S'il vous plaît. Non, niveau nion soto kende na yo. Papa Milan. Papa Milan. Niveau nion soto kende na yo. Est-ce que beaucoup ko ngai s'il vous plaît. O comprend ngate. O kende na niveau nion so. Papa Milan, s'il vous plaît. Oya wa to solution. Papa Milan, s'il vous plaît. Oya wa to solution na problème aux ali nango. Ko soit na isa na solution. Non seulement mnanga simba te. S'il vous plaît. C'est man sino ki ndo. Papa Milan. S'il vous plaît. Papa Milan. Papa Milan, s'il vous plaît. Papa Milan. Papa, so comme on comme ça niveau te. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, n'est-ce clair. S'il vous plaît. Tozwa kimia s'il vous plaît. Tozali la télévision, c'est pas important. Toswa naka. Tozali ba na Nzambe. Papa Milan au Luka Kibisio pour toute la solution na problème aux ali nango. C'est pas important. Yo zamwa mobali ko soit naka na télévision. Nanu tokei na. S'il vous plaît. 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 Tozali ba na Nzambe toke na kandate kaneza mopaya. Na yango esengeli aussi sa problème tozali nango. Papa Milan esengeli o dévoiler pa et maman ni nos sali constant ni nos découvrir ni netindi yo oya na bravo Jésus-Christ oye bisabiso maye oyo au sali constant. Papa Milan, est-ce que ko dévoiler pa et maman ni nos sali constant? Voilà, na banzi okoki ko lobate Montréal, c'est mieux côté la biso. 3e invité, Maxime Sokitimususu, s'il vous plaît. Notre invité, elle est là, d'accord? S'il vous plaît, Montréal. Na vana zonga poto mamonya besoin ngisa faut sila. Tiens. Faut sila. Tozala awa. Ba cha salto yo no memanga na bandeni. D'accord. Zoisika s'il vous plaît. Na kolina passe na botem na passe ba nyoko miponanga. Zoisika s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman Safi. Ya Safi. Bonjour. Ozali Malam. Tu as un micro, s'il vous plaît? Oui, ça va. Elle, c'est qui? C'est ma mère. Ta mère? Oui. Voilà. Oyebin, on a vu son mobile. Si. Alinga révélé bien le mot très important. Mais seulement ici. Je ne sais pas. Pardon? C'est moi, je vois là, je ne sais pas. Tu as un micro, s'il vous plaît? C'est une émission, quoi, je ne comprends pas. Non, c'est une émission qui nous aide à résoudre des problèmes. Papa a quelque chose à vous dévoiler. Alors, elle tenait à ce que tu sois là présente. Et la maman, et Seigneur a dévoilé quelque chose. Chef. Oui, papa. Moussalo Sengaki Bissomo te kokisi yango, tozana maman na mona. Voilà. Est-ce que vous avez un problème oyo beng c'est les biso bandengo na biso na plateau? Est-ce Nabi papa? Nabi boye. Hein? Et c'est ce que c'est. Oh, tout le monde kuna. Toi tu connais ma fille Mila. Mais déjà mon c'est place, tant mon c'est place, faut pas s'en donner.
faut pas retirer yambayo na yebiye safi Milan Moi, je comprends pas. Il y a quoi? Bijou. Hein? Moi, ma fille, il y a quoi? Ma bijou, nasa kunyi mama mbwana te. Onga no sa no se défouler papa onanga. Natika la laisse na monsi nanga. Pardon? Natika la laisse na monsi nanga. Nasa clair. Na bitsoke comme la kiyo. Qui est ta femme? Non ke malembe, non ke malembe. Po ngana keno ba ndemo na mo ke ndenge kendele eke na ba ndemo bo. Nga lelo tina bo. Non ke stoma nanga pasi. Non ko kam tema bien te pona charge likambu ya bola mo monsi nanga sala venga. Papa, eza black te. Moi ça bimisi mbongo. Ouais. Hier azali mama ya monsi na yo. Dans début l'émission le bagi que azaki monsi na yo. Yo ozobi mana mama na mwana. On dirait mais oh c'est important pour nanga. Non, je comprends rien. Oh c'est important pour nanga nazo ba clair que nasa na besoin ya monsi nanga. Et non maman na monsi. Monsi na yo nani? Safi. Safi, relation yo zali na ndeko mobali. Mais c'est mon copain, mon futur mari, non? Mais je ne comprends pas ce qui se passe ici. Le problème, il est awa. Safi. Na tannyonso onga na saibolingo na yo. Na tannyonso nga vivra na yo. Na robombo soute. Na roluka te na mélanger yo na maman na yo. Plus jamais. Plus jamais. Ma bicho, pardon. Si kanga non ça peut na clair. Na clair. Et puis ce comment la temps s'il vous plaît papa. Tokene malembe. Maman, tikana okana musika. Yo ka soniko. Objectif na yo zani parce que yo mto tie poto entre maman na mwana. Tu sortais avec la maman et puis la fille. Siko yo olingola ki sa nini. Elle comprend rien. Mais quand on éclaircir c'est quoi en fait le problème? Parce que alinga yeba, qu'est-ce que se passe? Et so inga na ozala clé pas moi sinanga. Ezam sur likambo e batamaki soki na yaki awa. Po batu basunganga. Nani? A papa ke nga na lingi souté. Na lingi relation te. Na maman et moi sinanga. Olingi nini? Safi. Naza clair. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Safi naza clair ya ko expliquer aux zake pour yo comprendre que Safi yo edanga comme na poto na Kishasa o ça fait ça blague te. Nga songa na kina poto ça pona yo et non pour na maman na yo. Ya ozala clair na lingi Safi. Na lingi maman na ote. Na lingi ote. Na bolem o ça le pananga na partager nyonso na yo na nike nganza kimia. Maman na yo a libéré nga naza kimia na lo ba Safi nga fukami et puis to nga na fukami bo fo za clair pa maman no atika vina nga na lingi sute na lingi te fatika nga naza clair na yo obimara na maman na nga en même temps papa bulu ba soki za ba gag soki za ba nini ngo soki za ba bulu yeketo ni pour faire comprendre nga na comprendre te papa hein maman ferme ta bouche. Maman yoka soni maman mobali yo moni akobimaneza mobali ya ajo maman je comprends maintenant pourquoi mon père est décédé. Safi non comprendre maman oro salelo ko sali wala te papa isa nini ya wana comprendre te attends isa mambo solo isa mambo lokuta Safi Voilà, mesdames, messieurs, on est à la fin de cette grande émission. S'il vous plaît. C'est là. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Étouffement. Montréal, PSAMI, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. On se retrouve pour la suite de cette histoire. Merci beaucoup. Bye bye. Tout d'abord, je regrette beaucoup.
c'est vraiment l'homme que j'ai aimé beaucoup. Nalingaka ye mingi. Nazoyeba te na osala nini. Nasali nyonso nakoki osala mpona ye. J'ai même nayebi na mbongo ya baparent na nga na opesa ye. En fait, c'est mon premier amour. Non. Si c'était avec ma petite soeur ou mon frère, un cousin, ça allait être... Ils allaient bien, mais c'est ma propre mère. En tout cas, je manque le mot. Oui, c'est caca. Ah, Lucas, chez même. Ça foyer nae. Parce que moi, Nandi m'a raté qu'un jour, problème à boulinga qui y a et puis, n'a pensé que y a des papas bananga, y a des dans ça la restons et à vinanga. Et comme c'est le cas, je lui souhaite que du bonheur. Parce que avec moi, ça va plus tenir. Aide-moi, sauve-moi mon Dieu. Sauve-moi mon Dieu, Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi là où tu es, mon Dieu. Dis-moi. Sabela gai la koka sonyo te Seigneur. Na koka te mon Dieu. Na koka sonyo te papa la gai. Oh Seigneur. C'est lui qui est le mari des veuves. Seigneur, aide-moi, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon Dieu, envoie-moi un mari, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Seigneur, pardon. Pardon, mon Dieu, aide-moi. Jamais, jamais, Seigneur, jamais. Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi.